Bande Kobalandi ya Sentinelle TV, tozali bongo on direct ya Sentinelle TV. Chaque dimanche, tozalaka bongo na tosambela lundi, losambo ya lundi. Alors, losambo ya lundi ezali bongo émission to programme ekambami bongo na Proverbe 30 le messager de la bonne nouvelle. Esika wapi chaque lundi tobandaka journée na biso na komikaba epa nzambe na kotika kotambola na biso epa nzambe na kotika journée na biso epa nzambe na kotika bobimi na biso bozongi na biso epa nzambe. Eloko ya liboso topesa nzambe merci mpo alamosi biso na kimia, topesa nzambe merci mpo abateli biso, tolalaki lokola bakufi me tolamoki na bomoi yango tozokende kopesa ye merci konetola ye kosanzola ye po aza nzambe malamu. Eza na nzambe moko abatelaka lokola ye te, eza na nzambe moko anetolaka lokola ye te, eza na nzambe moko akokani na ye te. Na ntongo na lelo soki tolamuki esengeli topesa nzambe merci. Ye azali Adonai, ye azali El Shaddai, ye azali mozalisi ya likolo na nse, pe azali mokeli na nyonso. Tomona ba PDG, tomona ba président de la République, tomona ba patron, mais moto akela likolo na nse eza kaka moko, komona ye Yoshua Mashia, Yesu Kristo mokonzi na bakonzi. Chaque tongo soki tolamuki tonetola ye, tosanzola ye, totika journée na biso na maboko na Nzambe, totika bana na biso na maboko na Nzambe, totika bokei bozongi na biso na maboko na Nzambe. Yebaki mboka oyo ezali ya biso te, kolala kolamuka eza bitidi te, bato boni bakufi likolo ya ba terroriste, bakufi likolo ya bandoki batake banini. Alors soki otiki journée na maboko na Nzambe, Nzambe akoprotege yo, okotambola pe ozonga malamu. Nazali na Yesu, nga nazali na Yesu, naza na Yesu na motemo ya ngai. Asimbaki elamba na ngai, o Yesu abikisi nga na pasi. Oh, tozali na Yesu, tozali na Yesu, solo toza na Yesu na motemo ya biso. Tosimbaki elamba na ye, oh Yesu abikisi biso na pasi. Tozali na Yesu, tozali na Yesu, solo toza na Yesu na motemo ya biso. Tosimbaki elamba na ye, o Yesu abikisi biso na pasi. Bible elobi likolo na nse epesameli na maboko na Nzambe, sans ye tokokoka eloko moko te. Yango tokokende koyebisa na Nzambe, sans ye tokokoka eloko moko te. Azwa na lokumu, anetolama na ye, asanzolama ne po aza Nzambe malamu. Bien-aimé, journal lelo ya lundi nazolinga mingi tobanda prière na biso na 440 quelques soldats ya Congo oyo Kabila bomi akati bango mitu akosi ke ba soldat ya kamwina sampo mutu ebomi bango. Sengeli na bino boyeba mboka na biso ezo okipe, mboka ezo okipe parce que biso ba Congolais topesi Nzambe mo Congo, parce que biso ba Congolais tolandi binzambi ba pasteur ebele ya Congo ya minene bino boyebi nyonso baza na kati ya franc-maçon, bazotata kombo, bazotatola kombo ya Nzambe, kombo ya miracle, mais bazosala ngo na puissance ya ba démon. Ba pasteur ebele bozomona wana bakabwana na Nzambe kala. Alors Bible ezo besika nyonso tu bana na Nzambe bapesa Nzambe mikongo Nzambe abetaka. Yango a permettre ba Rwandais ba infiltrer biso, ba koma moko akoma président, bazwa ba poste na armée na wapi. Tala sikolo ni bazosala. Bazui ba Rwandais bakoti bango na Congo, balati bango bateni ya armée congolaise, bazoboma ba Congolais kokata bango mitu kokosa ke bato ya kamwina sampu, bato bazo koboma bato wana. Alors tozokende bisa na Nzambe stoppe ba massacre oyo pe abimisa likambo oyo na poisa.
na ngongo lokola bauti ko découvrir so oui fausse commune au Kabila zoboma ba congolais likambo oyo ezala tâche oyo eye ko déborder mai nzambe abimisa bato nyonso to ya mokili bato ya droit de l'homme bato ya oni bato ya wapi na bao ba contribution ba se saisir na likambo oyo pour basela na Kabila pe ba congolais bazala protéger tozwa mokambi moko oyo ko protéger biso oyo kozongisa biso dignité oyo kolongola biso humiliation. Nzambe oza nzambe, nzambe oza mobateli, nzambe oza motomboli, nzambe oza mozalisi ya likolo na nse. Nayebi ete soki lelo ba rwandais bazoboma na Congo, soki lelo ba rwandais bazokunda na ba fausse commune ba congolais na Congo, ezali faute na biso topesaki yo mokongo. Église lelo eza dirigée par des démons, par des pasteurs sorciers, par des sorciers, charlatans. Kolo kitisa nguya na yo po oza nzambe malamu. Mawa na yo ekita na mboka Congo pe banda ko expose makambo oyo, expose Kabila, expose bato tu bazo travailler na ye pe banda ko venger makila nyonso to etangi na Congo. Yahweh, 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 kitisa nguya na yo nzambe na ngai na mboka Congo kitisa nguya na yo nzambe na ngai na bana Congo kitisa nguya na yo nzambe na ngai na église ya Congo kitisa nguya na yo nzambe na ngai ona bana ya Congo kitisa nguya na yo nzambe na ngai ona mboka Congo Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tozokende kobondela koyebisa na nzambe na ngongo oyo bato ebele baza bongo na kati na baprison bakongolais na diaspora bamisusu bazokota na avion lelo kozonga Congo bamisusu bakotia bango lobi nzambe na système na ye na bonzambe na ye akonde kostope ba oyo nyonso bali baembarke bango lelo nzambe na bonzambe na ye abundela ba oyo nyonso baza na baboloko ba oyo nyonso baza na problème ya immigration ba oyo nyonso baza na problème bakosela bango makambo na mwasi na camarade na likopa bato ya misala mabe basali ba faux témoignage po ya dinda nzambe aza le justicier akita sala asembola loboko na ye astope refoulement ya congolais nyonso abimisa ba oyo nyonso baza na boloko bao bazanga bavoka atinda ata baorganisme internationaux atindika ata bato oyo balandelaka makambo ya droit de l'homme bakende kobimisa bango bastope atala take bapilote bacomplike embarquement ya bato wana po bakota te ou soki bamataki deja na avion bakendeki deja vo biso tosambela soki bakomi na Congo immigration ya Congo erefoule bato wana elo bato yebi bango te oza nzambe na bomoi oza nzambe malamu oza mobateli motomboli mawa na yo na mboka Congo mawa na yo na bana na yo mawa na yo na baoyo nyonso bazoluka elongi na yo yolobaki ete baoyo nyonso baza na mikumba baya nango epa na yo mpo yo kopesa repos na ntongo na lelo toye na mikumba ya bamama oyo baza na poto bamama oyo baza na diaspora bamama oyo baza na Congo na Afrique bazobunda na bitumba ya bamari de nuit bazobunda na bitumba ya kolia na butu bazobunda na bitumba
ya kobunda na butu batake oyo nyonso to ezoya kolo puissance ya kombo na Yesu, puissance ya kombo na Yesu erendre bato wana libre, erendre bato wana libre, elongola force nyonso to ya monde de ténèbres oyo ezoya kobundisa bango, oyo ezoya kostope bango, oyo ezobundisa bango na butu na mort, oyo ezostope bango kokola, oyo ezostope bango baprogresse na misala bazosala. Nzambe sembola loboko na yo, Yawe sembola loboko na yo, Yawe na bikamwa sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango babelela kombo na yo. Solo Yawe, Yawe na bikamwa sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo. Yawe, Yawe na bikamwa sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo. Solo Yawe, Yawe na Kongo o sembola sembola loboko na yo, o barwande babunde bamona yango, o bayebake Kongo eza ya Nzambe. Yawe, Yawe na bikamwa sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo. O belela belela Yawe, Yawe na bikamwa, belela belela Yawe azalaka na lola, belela belela Yawe, Yawe na bikamwa, belela belela Yawe azalaka na lola. Tozoke no belela Yawe oyo azalaka na lola, akitisa bozalisi na ye, akitisa puissance ya kombo na ye na mboka Congo, na bakongole isika nyonso babimi, bazali na Braza, bazali na Kabinda, bazali na Angola, bazali na Namibie, baza na Zambie, na Tanzanie, na Kenya, baza partout, na Maroc, na Algérie, bazali bongo na Tunisie, baza na Libye, bazolala na bakondition ya mabe, bamisusu bazokufa na nzela. Kolo sembola loboko na yo, peuple oyo pesa nkita, peuple oyo pesa nyonso, monde de ténèbres et dépossédé bango mabele na bango po batelengana. Nzambe sembola loboko no likolo na Congo, Nzambe mawa no likolo na Congo, Nzambe bundela biso, Nzambe bundela biso, sembola loboko na yo, Nzambe na bikamwa, Nzambe na mawa, sala ya minene, sala ya minene, Yawe kita osala, Yawe kita osala, Yawe kita osala, tonetolio yao, to sanzolio yao, to kumisio na tongo na lelo, to sanzolio lendi ya lelo, yo Nzambe na bikamwa, Nzambe malamu, mobateli malamu, mawa na yo Yawe, ekite sala. Tozoke no bonde la, Bible elobi ete makila ya bato bakufa eza koganga vengeance liboso na Nzambe. Tozoke yebisa na Nzambe makila ya bato nyonso plus de 18 millions de Congolais oyo Mugabe, Mugabe te, Kagame, Museveni, Kabila, les trios les plus dangereux au monde, batangisi makila ya plus de 18 millions de Congolais. Lokola mindele babani ko expose ba crime nyonso bato wana basala, tikete sangwane panzana, tikete Nzambe moko banda ko expose bango. Nzambe atindikake bato wana misato bakanga bango pona ba crime basali, babomi plus de 18 millions de Congolais. Makila nezo ganga vengeance, vengeance. Nzambe yoka kolela bato wana. Nzambe banda ko punir Kagame, Nzambe banda ko punir Museveni, Nzambe banda ko punir Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na groupe na ye. Bazali ba criminel, babomi bato ebele, babomi na ba pasteur, babomi na basango, babomi na bato bazali na kimia
Kolo yolobi makila oyo nyonso tu ezotanga oyo ezoganga vengeance yo kosala vengeance. Sala vengeance mpona makila oyo. 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 Bato moko te baa na droit na monde bazwa droit baboma plus de 18 millions de Congolais. Ezali génocide, ezali massacre, ezali génocide. Nzambe kita sala ya minene, sala ya minene, sala vengeance na makila ya bato oyo bazobelela yo, bazali ebele liboso ya trône na yo, bazobelela vengeance, bazobelela vengeance. Mawa na yo ekita likolo ya bomo ya bato wana, venge bango. Yo lobi ete otikaka te impuni moto oyo aza coupable ya viol ya crime. Nzambe justice na yo ekite sala, nzambe justice na yo ekite sala, nzambe justice na yo ekite sala. Belela belela Yawe, Yawe na bikamwa. Belela belela Yawe azalaka na lola. Belela belela Yawe, Yawe na bikamwa. Belela belela Yawe azalaka na lola. Moiza belelaki Yawe, Yawe na bikamwa. Yawe azongisaki na moto azalaka na lola. Moiza belelaki Yawe, Yawe na bikamwa. Yawe azongisaki na moto azalaka na biso pe tobeleli Yawe, Yawe na bikamwa. Yawe kita lelo sala ozalaka na lola. Yawe na bikamwa. Sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Solo belela belela Yawe, Yawe na bikamwa. Belela belela Yawe azalaka na lola. Belela belela Yawe, Yawe na bikamwa. Belela belela Yawe azalaka na lola. Yawe na bikamwa. Sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Tozokende kobondela eza na bafamille ebele babengi ngai. Bayaki awa bango moko baboti bana awa na poto. Me bato babengisaki kouta Afrique. Bato babengisaki na bafamille réunion. Bamemeli bana kindoki, baloki bana na poto bana bakomi na kindoki. Bafamille wana bazolala kimia te. Bafamille wana baza na esengo te. Bafamille wana baza na baproblème. Bamisusu bana bamboka oyo bapaster ya solo baza te. Bapaster baza na nguya baya te. Nzambe asembola loboko na ye. Avant que bato wana bakutana bapaster ya solo, Nzambe abanda kosilisa problème oyo ya kindoki na bomo ya bana. Nzambe akata mapapu na bango, bapumbwaka te, babimaka libanda te. Makila ma Yesu ezikisa nyonso ya misu polele, ezikisa nyonso ya monde de ténèbres, ya contact na monde de ténèbres. Bana wana liloba na Nzambe ekutana na bango. Bana wana bamisusu toza na baprogramme na bango kokende kobondela mpo na bango. Me bamisusu baza na bamboka misika peut-être baboti na bango baza na batike te, baza na bamoyen te biso todeplace. Nzambe atia loboko na ye. Bana wana bakutana na nguya ya Nzambe. Bana wana bakutana na moto na Nzambe. Nzambe astope misala oyo. Nzambe abikisa bana wana. Pe Nzambe apesa kimia na baboti na bango. Tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Tozokende kobondela mpona kosukisa lelo toza kaka na 20 minutes ya kobondela mpona lendi. Bato bana ba problème ya immigration. Asala 10 ans na poto, 15 ans na poto, 20 ans na poto, 5 ans na poto. Azwaka ba reje na ba reje. Nzambe akende kofongola maningisi na lola. Golo alobi ete demande-moi les nations, je vais te donner, je vais te les donner comme héritage. Lokola batie makolo na bamboko bazali. Nzambe akende kotouche immigration. Nzambe akende kotouche ba service nyonso po ete bapesa bango ba séjour. Nzambe visiter bango na nzela na poste. Nzamba visiter bango na nzela na ya immigration, na nzela na telefone, na nzela na ba email po te bazwa ba séjour. Kozwa séjour na mboka oyo ezali bongo ebandeli ya esengo ya vie. Soki na nozwi séjour te ozaka ka neti mutu aza na lifelo.
nzambe apesa solution na ba oyo nyonso, nzambe afongola bisika ezalaki ya kokangama, nzambe akutisa atushe bavoka, atushe bato oyo baofisier oyo bazolandela badossier na bango, nzambe asembola loboko na ye. Sembola loboko na yo mosantu, kolo sembola loboko na yo. Visite moko na moko, journal lelo ezala journée malamu mpona moko na moko, oyo tobondeli na oyo tobondeli te yo pese yano, tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bien aimé, mpona lelo tosuki awa, soki oza na ndako continue na prière, lela mpona mawa na nzambe likolo ya bomoi na yo, likolo ya bana na yo, likolo etamboli na yo, likolo ya mboka na yo, tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Makila ma Yesu ezinga moko na moko. Yesu aza mokonzi, Yesu aza mobateli. Tikala fidèle na Sentinelle TV. Bye bye for now.